opesa depli yangwana exemple ma bewe opesa nga yangwana ngana ko makufinga batu pona so buzz po buzz po mutasa buzz donc na Congo il faut ka kufinga batu après ton musicien finga bolobi que non ba musicien ba mal instruit boy donc au commune on peut bien que depli faut ko makufinga batu buzz hein donc ke baga na opena donc faut moi respect pe ya bato fezala buzz ya nini ya ofinga bato ndoti na finga ba musicien na finga musicien so na problème na ngai so finga nga pe na finga donc na fandika boyelo wa zoba na comme finga bato pour rien et tout hein le roi Bezos pour sango luka et lobi venanga faire recherche de pour premier soin le roi conseil les ana finga bato yo mono tout fina yo bembe na yo nyama na yo na fingi non siko yo moko le roi besoin yo za besoin que depuis qu'il faut a finga bana bandi siko na yo premier soin tout fina yo pe na nyama na on e bio pete ko loba pe makam na ngate e bembe na yo siko yo siko ndesko bembe no na ko finga mutu te na bandi no na yo mto pesa nga conseil que na finga batu na bando finga bembe na onam yo mono e bembe no siko parce que yo so za mala la tête yeba ke batu super mi te chauffara bango tout peut chauffer donc ngai na zwaka makamu nga moko en charge senga tena benga chroniqueur moko boto chroniqueuse moko ya buzoba akoma loba na kombo na ngai rien du tout donc musique na sala ngo pona nga na sala ngo pona ba artiste musu te parce que nga na ngai ba artiste na pe baza bango nga makamu na bango etalinga te nga na sa vie na nga yo la posa nga na finga ba bandi siko premier soin pa na yo goza posa na finga batu bon bezo zango besoin sala skondeti na finga boy e panza na siko mukili mobimba boyo kasiko bez ba mona siko bez zango bo nango deplika sala bez yango bez tout fina yo nyama na opena po musala musique bo komiso mama finga ya wana bez to banyango siko biso mi bale ya ko finga pona ko finga na artiste musute on ane na problème te yonde mutolo bi opesa nga conseil bando finga bon na bandi no premier soin pas na yo moko nano la charité bien ordonnée commence par soi-même donc conseil na yo na bandi no pa no bembe na na bisio ngana fana sa vie na nga succès na ke na ngwa pe 600 ola posa na lia ka batu loka bango nde bazo sala pesa nga kasi koko na bino ta mama na yo to leki no moko kasi mona na lia bango noki ola posa na lia mama na nga pona progresser na vie na nga ona za na ngwe koki pona nga onzamba pesinge koki esa na ngwe ya koko ola posa na lia batu na famille na nga na zanga bandeko na nga pona miziki mais mutu na yo sala bien to li boma na mutu na onzamba pesinga lokwa na kele la ratena nga mutuka na tambola nango ekoki pona nga nana besoin makamu susu te donc le rosa pour sa buzz yango siko na tindelo buzz panza yango buzz connard